ta la famille, boko, ta matière ekoti, bandeko nanga, matière, la famille, nandenge moko kitoko, nandenge moko malamu, nandenge moko gu, nandenge moko bien bandeko nanga, bolingo, Saint-Valentin, eye na ya somo, Saint-Valentin nde likambo, Saint-Valentin nde sukai na ya makamnyonso, Saint-Valentin bandeko nanga, kandenge toyebi biso nyonso Saint-Valentin ezalaka jour ya bolingo. Donc yo soki oza na mutu na yo te, en tout cas désolé kandenge boyebi, mais soki oza déjà amoureux to amoureuse na minito yo Étoile Nines TV na équipe na mobimba to ye penza ko souhaiter bino ba bonne fête de Saint-Valentin na ndenge moko ya kitoko pe ya gu penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi. Salut chers boutchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaissances, yalelo bande konanga to yelibino lisusu couple na biso, couple préféré, couple oyo batu nyonso babetela masolo na ba réseaux sociaux, couple Luzolo. Couple Luzolo wana toomona déjà Baby la Donja, toomona grâce Luzolo, garçon de Gourdi, bande konanga awa bolingo matakita, awa bolingo nde bolingo, awa ya somo nde sukaina. Nini ezoleka bazongani lisusu to eza nini lelo Saint-Valentin baza ensemble ebele ya batu bakoya kotuna mituna toyebi yango avant na ya kokota na mozindo la famille ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Kandenge tolobaka ebele ya bato biso nyonso toyebi ke basakana kana makambo o etali santé te. Soki omoni ke nzoto na yo eza bien te, ozomi yoka bien te. Ekozala malamu benga gavker na lombangu aya kosunga yo
Gave Cœur azala wana na système moko ya bien. Gave Cœur azawana azosunga batu oyo nyonso baza na problème ya oyo etali makambu ya santé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na ye moko Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na ye moko la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampovisa, et pourquoi pas Franciel NM, Franesse NM et Gloire Kazadi, autrement dit Amos Ndaï na système moko ya kitoko. Voilà. Ba joyeux anniversaire nanu na ba onyo so ba célébrer ba anniversaire na bango lelo. En tout cas kobota mailamu lelo Saint-Valentin Étoiline Ines TV na équipe na mobimba to ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu. Joyeux anniversaire na ye moko ma copine de Lix Rosie Chikomba muluba ya Tongo makasi lelo mukolo na yo Étoiline Ines TV na équipe na mobimba to ye penza ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga ba oyo nyonso baza éprouvé, papa kufi, mama kufi, noko kufi, tata mwasi kufi. En tout cas Étoiline Ines TV na équipe na mobimba to ye kolela na bino, to ye lisusu ko présenter bino ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu, ndenge moko agu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille lelo oyo toye lisusu toye na affaire grâce luzolo na baby la donja lelo Saint-Valentin lelo eza jour a bolingo olinga te eza jour a bolingo soki yo na partenaire na yo soki yo na bolingo na yo bozobe bana na usenga na bino boluka mwa réconciliation na journée ya lelo kandenge zalaka lelo oyo ezalaka journée ya ba mémoire ya kitoko ya ba mémoire ya bien eza journée teke non ezala journée biswana swana bi journée bi bebana ezalaka bien te. Déjà ba année passée ba année oyo uti koleka na ba journée ya bongo to ande déjà komona grâce luzolo na baby la donja bazo célébrer bolingo na bango. Et du coup, quand en février, si je ne m'abuse pas, c'était le 7, le 7 to le 5 février. Tu as qui comment na baby la donja na ndeko na biso Daniel Lebika bakanisa ki mwa ba photo, il y avait des vidéos tu as qui comment na pe na page to na YouTube ya baby la donja ayaki kotia ba miniature ayaki kotia ba video ya yena Daniel bazo sala love story kandenge zalaka ebele abatu bayebiki mama Étoiline mingi abetaka masolo ya grâce luzolo na baby la donja bato ebele bayaki kobenga mama Étoiline pona kotuna mama Étoiline sikoyo ekomi ndenge nini grâce luzolo na baby la donja bakabwani baby la donja komi mutu ya Daniel Lebika to ekomi ndenge nini mama Étoiline beta nanu lisolo solo la nanu betela biso lisolo kandenge yo oyebaka ba information nyonso yo oyaka koyebisa biso makambo oyo eza ya sur. Bon, la famille ezaka participer mawa. Comme d'habitude, nakotikala ko changer maloba nanga te vis-à-vis ya grâce luzolo na baby la donja. Nga déjà na ba émission ebele on a sala ya grâce luzolo na baby la donja na lobaka toujours que s'il arrivait que un jour bango mibale grâce luzolo na baby la donja bakoma na niveau que no babalana. En tout cas, na kosepela parce que couple wana déjà komona bango baby la donja de son côté c'est une femme otali boye azana sens ya kibo mwasi azana sens ya ndege mwasi il faut azala. De l'autre côté ce que otali pe grâce luzolo azape na sens ya kibo mobali batu mosusu omki komona bango baza ba jeune baza bana mike mais baza na biloko na kati ke non nga naza mwasi nga naza mobali
Donc s'il arrivait que un jour ba ya kobalana, en tout cas ekozala malamu to bangelaka biso basi ya de se basi bazalaka kane to yebi baby la donja mwa nzoto na yeza mwa munene mais ezala basi mosusu bazalaka soki baboti bafongwami lisusu ezala basi mosusu bazalaka pe soki baboti bakondi mais na kilelo oyo toyebi ke ba exercice ezali ba gymnastique ezali ba kisi kanenge tozana grave cœur azana ba kisi oyo ekondisaka donc mutokoki ko garder taille na yo na ndenge moko kitoko pona bandeko mosusu balobaka ke non baby la donja akokola avant que grâce luzolo donc ezakaka ko pesa ba mwa idéologie kanenge ezalaka quoi alors mais côté ok babalana en tout cas ba osala couple moko kitoko kotala lelo baby la donja nande kona biso Daniel Lebika lelo bakangisi ba photo basali ba vidéo pona koloba ke non ndenge ezalaka na système moko basala love story bon bande konanga oto yebi place bolingo ezalaka place biloko kitoko ezalaka imonanaka kotala ta ba video wana kotala ta ba photo ya Daniel Lebika na baby la donja otala penza keno o eza émission ba osala mais ya grâce luzolo bo bando tala ya botala déjà émotion ezali bolingo penza ezomona na keno bien que ezalaki ba émission ba bando sala mais bo sentir keno place oyo bolingo bon à ce que moi je sache la famille baby la donja na Daniel Lebika ezaka émission baby aza besoin ya kozongela ba émission na ye ba love story parce que tina ndenge ba bando sala ba love story na grâce luzolo ezalaki ba idée ya baby la donja ezalaki ba idée ya grâce luzolo te mais ezalaki ba idée ya baby la donja alors aye komona ke la plupart de gens balingaki idée wana mais bino moko boyebi ba réalité o elekaki bazaki obligé ya kokata ngo bazongela ngo lisusu te alors lelo oyo baby la donja alingi azongisa ngo na Daniel Lebika je sais que la plupart de gens ont déjà ba mesana na love story ya grâce luzolo na baby la donja et ko joa moi temps pour que ba s'adapter et puis oyo je m'excuse ba mona ngo netikaka ezaka émission eza te ke non eza ya grâce eza penza bolingo ndenge ezalaki te eloko pe mama itwali na opesa conseil lelo surtout na baby la donja oza na ba idéologie moko kitoko oza na ba idée moko ya bien penza makasi mais ba idée ya bongo kane to monaka ba pays mosusu ba mindele to monaka ta bato mwindu ba pays mosusu omona ba osala ba love story na bango ba osala mwasi na mobali ba balani bango nyonso peut-être ba star to mwasi aza star to mobali aza star ba osala ba love story na bango parce que ba balani mais ba love story oyo kozala keno ngana za star parce que oyo pe aza star to sangana mais to lingani na biso te ezaka love story eza premièrement ko betisa bato libaku et deuxièmement tu es une femme kane na lobaka biso basi mwasi valeur à moi c'est zarananda kwa libala eza babilo mosusu en tant que basi tokoki ko sala eza babilo mosusu en tant que basi okoki ko sala te eza bongo donc pona nga au conseil na kopesa nano baby la donja eza ke zela mukolo ko bala tango bali na mobali na yo ale ko se lancer na ba love story na mobali na yo ekozala penza malamu ekolukela yo ba visibilité ya makasi mais pour le moment babiloko ya bongo ekalaka pe mariage ezalaka bongo ekalaka pe babiloko mosusu oza na besoin kobala libala pe ezoya te mobali azolinga kobala yo te ezalaka bongo na système moko ya bongo kaka donc zela mokolo kobala nde okoki kobanda osala ba love story na mobali na yo ndenge boza na ndako na bino bosali boye boke osala ba shopping neti journée à Saint-Valentin boye bo voyager ba ofilmer bino donc ba makambo na mobali na yo ekozala malamu mais kosala ba makambo ozosala premièrement kobetia bato libaku et puis t'aider mibali mosusu ka ndenge boyebi déjà na communauté na biso za communauté moko to monaka déjà ba théâtre soki mutu kingandi ba jouer ka théâtre na mutu kingandi mbala moko biso to komisaka ngo oh mwasi na mobali balingani bakomi mwasi na mobali yango bandeko na ngaka ndenge boyebi na système kwa kitoko pe na système kwa malamu ezalaka toujours bien babiloko ya bongo sala yango na mobali na yo
parce que toboyi lelo tolobi ezalaka ne tomona bastar mboka na biso mosusu baza ya kokola batikala kokota na ndako ya libala te kane bafingaka bango ke baza bandumba toboyi lelo tolobi ezala pe keno bebi la donja pe akoli ye wana emataki ekitaki te oza très belle oza mwasi kitoko mwasi nzambe mwasi ya taille mwasi ya tolo surtout mwasi ya tolo mwasi moko kitoko bebi azala kitoko e ozala malamu ya biloko ya bongo sala yango tango kobala et kosunga makasi mais pour le moment il y a de ces hommes hier que tu peux comprendre que non eza nango émission eza nango show mais ba belle famille auto balanaka talaka biso toza ba africain toza ba bantu ba belle famille elandelaka ozala oza star ozala oza star te ba belle famille elandelaka penza tango koma tango alibala ke non mwasi oyo ayebi ebele kutu to bando mona ba film na ye to bando mona ba théâtre na ye to bando mona ndenge bando lata to bando mona biloko bando sala ekoya ko créer yo ba moi ba problème à la langue oyo ekozala bien penza te yango bandeko nanga lelo Saint-Valentin de likambo Saint-Valentin de somo to batela babolingo na biso soki oza na relation amoureuse kandenge tolobaka batela yango soki oza na ndako ya libala batela yango avant tokoma na mariage batu nyonso tobandaka nanu na nzela ezalaka bongo eza te ke non bino nanu boza na bacopinage lelo bino oyo bosi bobali bo bando fingaka batu oyo nanu babali te ezalaka bien te batu nyonso babandaka na nzela ti tokoma na nzela ya mariage yango ezalaka toujours ya motu ya surtout mpona basi moi conseil en passant tozalaka sérieuse yo mwasi soki oza na relation amoureuse oza na mobali moko boye même si nanu bayebi ye te pa na bino soit sérieuse eza na basi mosusu bazalaka aza na barelation amoureuse ata 20 papa oyo asombelanga mafuta oyo nde amemaka nga na barestaurant oyo nde asalelaka nga boye oyo nde asalelaka nga boye biso basi tokolaka mbangu tozalaka neti bafleur ka ndenge boyebi na ntongo nde ebandaka na midi bandeko na nga emonanaka kitoko me ntango tokomaka na pokwa fleur wana ekweyaka ezalaka bongo alors yo mwasi ye bakomibatela oza na relation amoureuse zala sérieuse zala na mobali moko bamakambo ya bamibali mibale misatu ezalaka bien te yango basi ebele bazanga mabala likolo ya babiloko oyo koki kozala mobali ayebi ke oza na barelation amoureuse ayebi ke ndenge naza boye na petite oyo aza na mibali 5 aza mibali 10 ayebi me akotikala koyebisa yo te boye kokabwana ka lelo oyo après 2 jours oyo koyoka kake non mobali ake kobala yango eza toujours ya motuya na konsiaka toujours batu bozala sérieux bozala sérieuse na ba relation amoureux o boza nango bozala sérieux ekozala bien ekozala penza malamu mingi s'il vous plaît kozala na mibali mobali akoki kozala na basi 10 mais sur basi wana mpona kobala bango 10 nyonso tu akopona ka moko oyo akobala donc oyebi ke na okota na relation amoureuse zala sérieuse pour que un jour soki mobali akoya kopona nani akobala ozala parmi batu oyo mobali akoya kopona eza bongo na boyi nanga baseli bashu ya basi bazala ebele na boyi basi bobala libala eza kitoko libala eza na bisengo makasi je sais que na makambo nyonso matakita ezangaka te na mabala mais libala eza nango kitoko bandeko na nga tokomi na suka partage na biso bye bye et à la prochaine.